na scène na ye donc pesa biso kombo mais la voix je sais boué papa boué bonjour ako pesa kombo ye moko OK kusa biso zo comprendre te famille biso le bat na so ba kufaka ba artiste bazala so ya famille te artiste azala so muta famille te na yebi soki bazo faire comprendre yo oto oyebaka ki peut-être pour qu'il n'angola kala to oyebaka ki neti nga naza nga Gabriel yaka bino so lelo so na tie mutu na se naza ya famille te atani naza na bomo iboy naza na so ya famille te na koma ya l'état na koma ya l'état et puis na koma ka ya bandeko na ngai oyo tosala na bango mosala esika moko parce que bango nde mutu bakosala démarche nyonso tout en collaboration na famille donc biso famille totelaka biso tolo lisusu te nayebi te soki bazosolola na yo bien peut-être bazoloba kosakosa yo mso olendeki aye akosi yo mso okuna aye akosi yo mso okuna aye akosi yo donc yango ezosala yo baconfisa o papa merci donc nous allons voir tout ça voilà ouais le biboye je sais que vous comprenez voilà de quoi biso mais la single en famille bolimbisa biso parce que ça a bon côté peut-être ndeka lobi na bagage pe sagesse ça kana ngo mais biso bande ko na etobi non on ba bon côté la famille et famille artistique deuxième position makakuja soko ça na ko lo ba que tout que na message ndenge na OK voilà Moto bana yam déjà été mafuta sekeza ngam la grande dame mais quand cadre actualité bande ko ba bolingene to mesana wala bino basan pour pesa bino conseil et moto ko pela to ebi artiste ndeko na biso Miraisa ebembe na ye ya Kinshasa et bino boyebi ebembe ndenge ka ebembe zalaka surtout que azalaki artiste azalaki comédienne et mbutu eza na famille en fait qu'est-ce qui se passe matanga ya Miraisa eza 3 places différentes. Pour votre information. Grande sœur Miraisa sali matanga. Moi na nebisika moi nazali, soki na kasa vubu ndenge toyoki. Papa na ba Miraisa sali matanga na ndako na ye. Na suki nani yango wana grand frère na bango. Voilà, grand frère na bango moko pa sali matanga. Siko ba okende wapi? Esika nini ba okende te. Na ba réalité Kinshasa, na ba transport, na ba mbongo, na ba mambo belebele. En fait, moi désordre ezali. Koto famille babenda kuna bawelela koto bazongisa bino boyebi Miraisa zaki artiste ayebana ki surtout kasala kombo parmi ba comédien na kala ya minene donc c'est clair que gouvernement ko bimisa mbongo déjà place chaque kongo azali donc ero ratete siko famille pe ba otchali so ba monaka ke non ba yo ka ba mama soloti ke so matanga mama olive misaka 15000 toyebi ba masolo wana de baolinga pe balandela pe makambo ngo penza ndenge sengeli ndenge longo bani mais bino boyebi ke artiste soka kufi ezala plus famille artistique nde mutu ezwaka mutu ah oui il a sa famille ou encore elle a sa famille mais mingi ba oya ye kaka ndenge ya Gabi awuti koloba mwana batu amemi ngambo bino boyebi na mokili osoko zala déjà mabe to batu bayebeli yo na caché moko na image moko bien tata olobi eloko malamu bakoloba olobi mabe batu nyonso bayebi Gabriel azala na ton na ye azala na sa façon de parler na makambo Gabriel alobi eloko mwa mabe te peut-être elobeli mais elle n'a rien dit de mal du genre que a manqué papa respect ba congolais ba bongoli yango ekomi ke a manqué papa na Miraisa respect donc tant alobi ke biso to comprendre te eza parce qu'il y a trop de désordre na matanga wana koto bazo batenda na kosala programme koto yo bazo sala kuna bazo sala koto babenda kuna bazongisa papa ya chemu talaka mwana na ye to kene peto zonga do yango bomoni voso boutu koyoka wana ememisi Gabriel Nkolo balobi ke Gabriel impolitesse notoire aza kotika te tinda kokene ko manquer papa na Miraisa respect pourquoi ba congolais to nga kopelisa moto ndingona et plus grave bato baza pembeni ya papa wana o boyoki ba yoki sa voice wana pour bazo ko sala ba interprétation ezapeka ba congolais bande kopé to pe batu pe kaka ya média ou encore ya bato pe tamusu pe bato bazala na bato ba théâtre parfois basolo pe bena Gabriel mais c'est pas gentil c'est méchant il faut rebomara moto te papa
limbisa ye kaka balobaka boye te o me baloba boye te na ndenge nini siko ta bino boloba su ndenge wana ezobima su mabe makasi koleka do papa comprendre mpenza ke no bafingi ngai et pourtant rien à voir en fait na mukuse c'est ça nde likambo ezoleka na matanga ya Miraisa congolais boyeba koboma moto et puis boyeba ke mutu soki akufi et matanga ezalaka business te oui matanga ezali place ya kolela te eske ya kozwela mbongo te o lelo matanga ekoma bisika o famille fo babimisaka misu na matoi na mpo na nini mpo bazwa mbongo wana de même mpe baoyo mpe parce que bashaka kongo baza komvwamela mpe kaka na bamatanga te toyebi ye kutu bakoma meme na kobenga na ye moto so akufi bandeko il faut honorer mémoire na ye respecter mowei même la Bible nous dit de respecter les morts donc honorer mémoire à Moïse, c'est pas propre, c'est pas bon, c'est pas bien quand même. Batiraima ya baboye na bamatanga kitoko te. To ba pe ko se comportaka. To ba ko se comportaka boye bien te makasi bandeko. To ko tika bino bo continuer ko yoka conversation ya bandeko na biso oyo. Na papa na Miraisa, be Gabriel bapandi sa balobi que non impoli, ya zalaka ndengona non, c'est pas bon. C'est pas bon quand même, c'est pas bon, vraiment. C'est triste, les amis, tous continuer koyoka. Toyeba, nani azolo bana voice oyo. Biso to pesa kombo te, mais papa to na scène là yi, na pesa biso kombo, mais la voix juste pas pour papa bo bonjour. Ah ko pesa kombo ye moko. OK. Kusa. Biso to comprendre te. Famille, biso le bat na so ba kufaka ba artiste, bazala so ya famille te. Artiste azala so muta famille te. Na yebi te soki bazo faire comprendre yo oto oyebaka ke peut-être pour que nangola kala to oyebaka ke neti nga naza anga Gabriel yaka bino sazo lelo so na tie mutu na se naza ya famille te atani naza na bomo iboyi naza na so ya famille te na koma ya leta et puis na koma ka ya bandeko na ngai po tosala na bango mosala esika moko parce que bango nde mutu bakosala démarche nyonso tout en collaboration na famille donc biso famille tokelaka biso tolo lisusu te nayebi te soki bazosolola na yo bien peut-être bazoloba kosakosa yo mso olendeki aye akosi yo mso okuna aye akosi yo mso okuna aye akosi yo donc yango ezosala yo baconfisant papa. Merci. Donc on voit pas tout ça wana. Ouais le biboye, j'espère que vous comprenez wana de quoi biso, mais na singa en famille bolimbi sa biso parce que ça a bon côté. Peut-être ndeka lobi na bagage pe sagesse ça kanango. Mais biso bande ko na etobi non, on le baka bon côté. La famille et famille artistique là, deuxième position marakuja, ce que ça na ko le baba que tout. Les amis, moi je crois que l'intention ya Gabriel ezaki remanquer papa respecter mais refaire comprendre. Sauf que chacun a sa façon. Bino boyebi Gabriel aza na lolenge na ye. Boyebi mutu na mutu ana éducation ya azwa. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Il y en a batu baloba avec beaucoup de courtoisie. Il y en a batu baloba ka terre à terre. Il y a des gens qui parlent normal mais ce qui est vrai, l'idée ou encore l'intention ezaki a remanquer papa respecter mais de l'expliquer. Pourquoi? Parce que quand on est au koloba na bino ke mbutu yana matanga wana. Papa c'est vrai à moi na ye, c'est tout à fait normal. Ah mais moi les devant et quelque part l'artiste étant famille artistique ba osala o ba sala ka déjà bandaka la bandeko bazana na éviter de quoi se parler bazolo banini penza parce que boyebi soki muto akufi soki artiste akufi famille na ye et un moment bazora penza batikeli famille artistique que non mutu na bino yeyo ndeko na bino yeyo tomona ngo tomona mona ba matanga ya ba Diana grand frère à Diana kuta telema lobi bon bino famille na artistique totiki bozwa bosala ndeko na bino ye wana bosala musala ne bo mesana ko salela parce que azaki ya bino et biso pe tozana nous accompagnons ça se fait toujours comme ça ba matange toleli bibemba ba artiste combien eza ba sujet za ba na bino bano mona banoko na bango to bandeko na bango to ba papa na ba grand frère na bango no ba bazwa le devant ezaki toujours bo mona ke non batu bango pe ba olela baza ensemble on a mais bo mona ke non batu ya théâtre ne bazozongisa boye bazosala boye bazokene boye bake ba bimisi mbongo basombi cercueil bazo
Ça a toujours été comme ça. Donc, en fait, c'est ce que Gabriel essayait d'expliquer. C'est pas qu'il y a manqué papa respect. Peut-être sa façon de parler, Ezaki Mwandenge, et surtout babikolo pe keseni Gabriel aza mongo bandeko boyebi ba Congo ba batmoya ba respect belé na bité mi reste ezaki kolonini mais on dirait mon Congo je sais pas trop mais ba Congo baza bato ba luzi tout nga on a le respect baza batu ya ba luzi tout et moi ba courtoisie moko belé na ba elobeli ba limemi ya moko bokiti mongo te papa o moni te siko Gabriel aza bongo te. Donc là on est photo comprendre ya ngona e bandeko wana ba kuna po ba rolo ba ke noto sengi bolimi sezala rabote mais attendez. Bref bandeko mbutu mutana matanga wana c'est ça au fait nde loko sali et loko e oboyoki wana et interprétation bimi ke no Gabriel impoli kande ba mesana ko lo bakazala ka impoli sango etambolaka et ba congolais peut tellement ba analyse kate kala te ba kosalela ngo ba émission kande to sali boza na ba ope ba kosala mais amal surtout ba balinga kete eh bo moni tala kuta mankai tata mukolo non attendez. Quand même, tous à la bateau. Est-ce que Gabriel a manqué papa et Miraïsa respect? Miraïsa. Na aja Miraïsa zaki nango. Et puis, collègue na yo, bas travail na yo, tout ça. Na nepen a banda ko se respecter. Déjà, bas aye pena na problème. Ah, ok, manqué papa ne respect. Pourquoi? Donc, c'était juste par rapport à ce qui se passe là. Et elle voulait juste éclaircir pour faire comprendre papa que makamongo qui est de la rabouité. Il y a un boy qui a lobby que notamment batu na biso bakufara donc bande misusu ya ba théâtre. Ndé loko alingi aloba peut-être sa façon de parler azangaki peut-être na balolenge moko boy parce que batnyo so bazandenge moko te donc bon comprendre et ça y est. C'était ça. Les amis, tu vas toujours comme Mamoto, hein, et tamba nanzambe, Bible sur le bateau Luka Kimia. Que Dieu vous bénisse. Si c'était votre première fois, et Yarolanda Bisso, en tout cas, ne manquez pas, n'hésitez pas de vous abonner. On est là plus pour Nathalie. Vous ne serez pas déçus. Quand de Bouti Koyoka, nous c'est comme ça. Tu veux qu'il y ait tu lobby en haut, et puis tu mets qui éclaircir, qu'on peut sa pensée, et puis tu conseiller. Donc c'est ça. Les amis, apprenons la politesse, le respect. Et manière ya koyeba koloba ya koyeba kosolola mpona koevite kobeta mabaku mpe kobetisa mabaku surtout koluka kimia bisika ozali eza motuya mingi parce que bible ezoloba recherchons la paix avec tout le monde sans laquelle personne ne verra le Seigneur tokomi na suka soyez bénis moi like moi libonné osala bien partager vidéo na moi mbala sima moi c'est la grande dame avec un grand géant je vous love bisous bye.